Oui, so bakarda fante so bakarda nini na yebi na bango te. Nga zo bakarda chien oyo nga la kanse otunenga question ba kim ponga na ya ko lobela bango na TV. Vous comprenez? Mais le rôle qui olobeli nga bakarda chien ba kim te. Karda fante mo ke botami na kindenge ya siko nga na yebi na bakarda fante wana te. Ya bêtise ya buzoba, ya ba erreur. Mais quand il faut que zonga sous côté na bango kotu na bango kotu na bango ceux qui ba na problème nini nanga parce que kota la boue ba toujours tout nanga kombo s'il faut citer ndeti Fifi c'est une amie à moi mon Fifi je me suis beaucoup tanné tout na ceux qui na dame c'est un problème na rebi sur no iloroté. Je ne pense pas que Fifi PC à l'Obama bémo Adam, je ne pense pas. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Oui, chers amis internautes, bonjour. Bonsoir, partout là où vous êtes en train de nous suivre sur Vision Plus TV. Vision Plus TV, Vision Plus TV, on est là pour vous satisfaire. On est là pour vous faire du bien. On est là pour travailler. On est là pour faire toujours de bonnes choses parce que c'est notre boulot, c'est notre devoir de tous les temps. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de recevoir un collègue de service au nom de Adams Luzolo. On va prendre le temps de lui poser des questions. On va prendre le temps de lui faire parler pour comprendre qui est Adams Luzolo. J'espère qu'il y a vraiment et à co-présenter, mais on va prendre le temps de lui poser quelques questions pour que tu comprennes Yemoko. Ami Bimisa, moi Moké, na Babiloro Mosusu, et ils allaient un peu mieux. Toza a bongo na commune à Bandal, na Kinbouf, place où Pessameli Biso pour que tu travailler pour que tout ça l'émission pour que tout c'est Sabino d'abord na cadre qualité à cadre où tous alliés en tout cas c'est vraiment génial. Maintenant sans que tout soit moiton na pesimote na Yannick Lukusa na hôtel Venise où ya pesa rabiso espace na ye à Kitoko Bongo pour que tu évoluer na pesimote na Edwige Mavungu na Luanda. Marco Longomo, moi à London, mon ami, merci vraiment. Impresario Claude Ndombasi, merci na ba conseil nayo, merci na ba critique nayo, pour que permettre à Bisoto améliorer toujours savoir-faire aux Zanango. Maintenant, on va évoluer avec Adams Luzolo qui est notre invité. Bonjour Adams Luzolo. Ouais, bonjour, bonjour Papa Harry, bonjour Nabaïtou Bauta Abisso à travers le monde, donc voilà. Okay. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation à Bisso. J'espère que vous avez un programme PBLA au Sala, mais vous s'est sacrifié pour que répondre à Batuto, Batala Rabisso partout dans le monde. Batuto, Bayebi, Adam Luzolo, Balinga Kaye, vraiment. Adam Luzolo a botami la famille, il y a combien de personnes? Ouais, merci beaucoup. Donc, Adam Luzolo, cinquième de la famille, il y a 7 enfants, dont 6 garçons et une fille. Je suis cinquième de la famille. En tout cas, on a cadé le quoi ngaye. Ah oui, na kimagi on pona avec le roi dia papa ya za bakota bakade. Ngavo mena za sko kade côté ya bana o no sotu nzamba bota. Donc moi na suka sko côté ya nzambe, et yo me côté sko ya famille, cinquième de la famille. En tout cas, là je remercie ma maman chérie, la personne qui m'a mis au monde, maman Gélie Diakese, ma maman, merci beaucoup. Aujourd'hui, Soki Naza Henri, c'est grâce à vous ma maman. Et puis là, je vois aussi ma belle créature, la fille à papa, chérie. Tu sais combien que papa t'aime beaucoup vraiment. Je t'aime de tout mon cœur. Marion Diaké, c'est la fille à papa, Noya Maman Nangai. Adam Luzolo, ça fait combien de temps dans le monde? Il faut préciser bien, dans le monde, il y a télé, tout le monde, ici, il faut mélanger. Non, dans le monde, il y a Internet parce que tu vas bio plus na internet, tu vas éviter sur la télé. Dans le monde, il y a internet parce que tout le bel internet. Ça fait aujourd'hui
4 ans. Dans le monde internet, j'ai commencé avec Avis du public qui avait Nabiso Didier Masuki. On a été travaillé dans la mine, donc on a poto. Et on a travaillé avec Tracy Mbelenga na Elenga Congo. Et aujourd'hui, Adam Suzolo avec Congo na Congo. Donc ça fait 4 ans. Il y a carrière et après c'est en ligne. En tout cas, c'est bien, qui parcourt Adam Suzolo, place à Oti. Mais il y a ça là vraiment, il y a au goût pour que ça adhère dans le monde. Bon, Kolobake, il y a un goût pour adhérer dans le monde. Ils allaient quitter mais Moutounde, après ça a courage, il y a Moutou. Alors, tu parles bien, tu es télégénique. Mais c'est un peu par rapport à Moussala autant parce que moi je fais la pique chez notre vieux à Nice. Les formations où il y a apprentissage, il y a journalisme, chronique et tout. Tant on a ici, on a parlé de ce que vient à Didier Masuki. Je suis intéressant comme ça. Moi déjà si mais pratiquant et c'est par là que je suis au goût. Parce qu'avant, on avait Internet, c'était Internet, on avait des réseaux sociaux, au côté Facebook, au côté Instagram, WhatsApp et tout. Mais ce que temps, on voyait qu'au côté Sanga, mais au moins on a raté, banane de basala, kawana vraiment, yo pour courir ça parce que yo trouve un avantage parce que ça la formation. Tout mes canaux, ndé comme kawana n'a qu'aucun DP. De yango zaki te non na banane ko envier mutu moko boya sala déjà te Didier Masuki a la nanga na vie du public patron yende mutazwanga pena obiki no Adams tout démarré à l'époque tous akina ba Vincent na vie du public comme Cordon ba Christelle Mamoula Rose Christelle Boanga ba Rabi Mavinga ba Nora Pelenda ba Jazz Kavulu Bogo Sanderson ainsi que Ndekonabiso a voyagé à Kenda, Égypte. Donc tout ça qui n'a pas évolué dans la vie du public. À part la vie du public, Naebaki Congo Miki les Alaka, Ndekonabiso Hervé Mekingov, on a balancé la mine chronique théâtrale. Et puis Baïcha Okoko, Bakarine. Mokonzi kota ya Congo Mikile à part wana ndesi kota Congo kokuta na sikona ba makamde Congo koyeba un tel pe azaka boye pe Congo koyeba siko ba site quoi à l'époque vraiment on a beaucoup plus car na théâtre tous ay kuta tamso kuta na ninga ba matanga ba artiste au moins ba chelo micro moyebi teza site nini mais ce qu'on est on a vandi na Congo kosa ma bande na koyeba ki ba site za rapé belé moto pe ba bien kombo boya za rapé na site boye donc voilà. Maintenant, on a cause à temps, on évolue qui, on comment vrai. Après tant on miyebi que non, batu bakome au talanga, batu bakome s'intéresser nanga, batu bakome au lingangai, motutu azaka na idole. Tu comment ce qu'on attend comment le kakina chakana comprendre que non, na évolue ka loko la tona lukana s'adapter loko aye grand oyo. Ngapelo un jour qui na comme grand. Nanyo a commerce ko baksa to le baka Didier Masuki to en dehors na yeza sona muto muso voilà quand nous lobby parce que tant il y a ebisa nga lobby mun ngo internet aboye sala kandinga na sala komona mun do ye ja azalura père abisala ka mun kandinga na sala wana coach ya mona dans la respect belé pana ye ayebi place azana mère Nadine Masuki donc ye azasiko idole na ndenge siko tali pena que non parce que banal siko ko sa mamuselo ye comme ça ba ndenge ya memela ngo yango moni yende siko abima lokola idole lokola kuti do abima pena idole parce que ye moto amemanga ye moto apesanga gu ye moto ebisanga ke talaka ndinga na sa pona internet nga yebi na moto te na yeba ka ke Didier Masuki yende moto parce que to banako sola déjà avant et puis il est le seul grand na ndenge ya carrière ya liboso achanga micro boy ayambinga Didier Masuki donc le seul grand parmi ba grand nyonso bazala ba mikile a oti pena mikile wana kutuna na comme journaliste te nazala artiste et comédien aya pena boy ozawa pi fona sa no élément normalement muta se déplacer na car na ba caméra muta oti mikile ma chelo micro tout no ba question et ça qui peut vous citer au monde peut lien pe na ndenge net ba to pe bazo talobi ça ba considération titre robeta ba masolo suko que non, il faut évoluer dans yende ce qu'on idole. Donc pour mieux comprendre, na art dramatique, na
monde ya nini ya chroniqueur au débutant liboso na art dramatique. Art dramatique, moi j'ai commencé. Non, na débuté écoute nga carrière nanga. Il y a marambo pena etali que no faut caméra ba no filmer yo, il faut micro pe les kaka. Moi j'ai commencé dans la musique. Et tant qu'artiste et musicien? Et tant qu'artiste c'est chorégraphe. Moi j'ai commencé avec Oué Ransto na maison, mon maison mais Oué Raye binga à l'époque. Nga na banda na Wenge maison mère. Debi à Wenge musique à maison mère. Écoute tout est bazala na bon déjà Wenge ba Ferré ba Bill ba Célio ba Didier Lacoste ba Sankarapé ba DT tout à l'époque. Nga na za déjà na Wenge. Et là, on a une famille quand des yo zotanga université tout musique wana ibika ndenge baba mona la musique il faut ndetika kake ko kufa ndenge nde lo katanga musique yangwana nde na yoko banda school yo tana longa musique parce que musique isala kingana échoué na campus à l'époque ba yiko invalider nga pour na ba yiko négliger chiki na je na otanga RI na campus. Tant nos diplômes, na banisco musique trop. Voilà quand tu viens na biso na profiter père na biso père son âme na da été. Na suko na na wenge. Et tant que na ibisa na que non soko lingi musique na bebi sambongo na ngate. Soko lingi classe c'est qu'il faut tikanzela ya musique. Ndeta on tika na ndule na yesuko yo constater chic na ye kokota sko groupe Sinaka Caleb parce que kuna sko moi ba intellectuel sérieux voilà na ba sérieux Caleb et tout ba moni que avant me kutu asala ne théâtre ko kuna pour ba ma théâtre français mon ba mono sérieux dans la maison mère otika la ki kopé sata elo moroté sur le plan ya nini ya chorégraphie. Non, j'ai travaillé comme chorégraphe, non? Donc, travail qui déjà au travail ça déjà ta moi pas mon boue ça qui n'orchestre ba bina pe bima et ça pas ya danse le solo. Ndeti na danse ni. À l'époque, série toujours travaillé wana ba utimi kilibaye basali single ya Teresa Mine. Tout travail chorégraphie wana keba tout travail chorégraphie wana mettre pas d'ailleurs voilà maona y maison merte wana maona nte donc ça ba kala c'est le cas après d'être au Kotasko art dramatique avec le président Caleb on a évolué 10 ans na Sinac après na ko tikananga Sinac to koti nzonzinga Armeloud ils sont dirigés par Mindondo, c'est un peu Solange Mindondo, tout ça va filmer. Donc là, il y a qui fois, Papa Baptissimo, Toyebani Bilongi Kassimité, tout ça va filmer belé après, voilà. Film Ali Bosso et Bimisa Dame Sulzolo na poto, Batubaye Baye, Moutazo a courage, a vite téléphone naïe, à composer non a benga garçon oh, et là il filme ni. Bah filmer belé hein. Et nabi premier film. Premier film au pena. Parce que Moutouto a sa parcours na mambebele. Et l'homme se rose à la temps au débuté, au moins on en plaire tout va retomber dans côté. Mais après un moment où on vend tant aux autres travailler, au rosné tinga na lobarana art dramatique tant on a travaillé, et dans un film où il peut s'en en plaire tel quoi fututu. Film moto joie et sobé maréchal sans souci nangai. Donc tous qui ba musicien. De sentir son apesi apport naie et so ba apesi apport ngape na apesi apport ba yebi o. Mais avant yango ils en a ba film peut-être belé Jack qui travaille. Ce qu'on a parlé à Adams tant on va chanson yé ba sélectionné parmi bandondinger. Film ali bosso oyo santa a plaire nango qui au salé loko ba retomber zongelio. Un film ali bosso vraiment au penanga mona santa penaka no au senti penaka no et loko koti ba retourner eza kisaluki fois toujours ba buchu ya ba via ya ba ibakata ngazara mobile ibakata et puis coquette azaki moi nanga donc moi buchu mais ala moi ndemoko coquette o alingaka été mélange wana ya ba sœur wana na biso Sundiata Zaka papa muziki na muziki to bano kutana ba Sundiata balinga ba mère biso to bimana on se comprend mélange wana film na ezara ya Armeloud ça la pena plaire na zo pena
bato so bakoti toute na minute oyo déjà babeti kisaloki fois baomona filme oyo barata yango parce que bakozongela yango mpeka à travers émission ya papa ari omoni ndenge ezalaka donc kisaloki fois ebeta et puis papa Batissimo na joua na poto master Michou ngadi akoma na mikili après wana toye kosala susu toyebani bilongi kasi mitema te wana joua na Angola Kini met au sein de Angola, voilà. Au sali combien de temps la groupe Sinark à présent Caleb Tokebana? 10 ans à Caleb. On a père de Nazareth et mon bosoki de temps en Angola. Ça ma mususu ye coach. De ma mususu na ça coach ye. Ti lelo. Lelo ne sala ki otika Sinark oko motala ngona musika batu mususu bakoma odondo nango. Balongate. Kuna balongate. Sinark balongate. Nandeni buta nani tia longwa ils ont artiste belé artiste mo to ibaka la lokwa fata ki alongwa azara sona kinte akinda libanda ba voyager ande me balongwa te ba artiste na Sinark balongwa te mais chama me kona longwa papa Paris balongwa te ba sala ande ba voyage Charlène Bez alongwa te asala voyage Fataka longwata sala voyage même ba Thérèse Chika ba longwate au mona bango te baleka na Sinark télé au paiement na onan ba paiement rapete bazara na bango mais au mona ko wana za rola Hollywood mo bokena no vacances mais so makambo ndeti ngabo na ina voyage to voyage na wata mais ezaki lo wana kena no coopération privée mais ndé na yeboye message d'ailleurs non musalama oboye ça ma bientôt il faut naza donc vous comprenez que balongwate. Merci Adam Sulzolo. Mais maintenant le long na monde ya bayin ya ba chroniqueur, monde ya ba présentateur, ya ba émission en ligne sur internet. Aussi j'entends ebelé aux à peine expérience. Ce que ça ndenge nini Adam Sulzolo soka fandi amoni mutu moko en ligne. Azo insulté batou to azo insulté yemoko et ça kondenge nini déjà ngai naza victime ya ba injure ya batou o na yebi atate et puis batou na pe na sibisa ba injure na bango ba yebi na bango pa Adam Sulzolo te ba faux profil ya ba Facebook c'est pourquoi nga vraiment na c'est meilleur vraiment na ba mwana te que non parce que na comprenant que et si ka oyo naza il faut na subir na ba applaudissement na ba injure na ba critique mais si ko mutu oyo pe aza déjà na ninga terrain soki neti bazo finga yo te to bazo critiquer to soki nano koti batute donc message opso to yaka nango na TV musalo to sala wana ezo mériter ba biloko ndenge wana yango monaka même na YouTube nanga na bloquer ba commentaire te na tika nyonso. Et puis, batu bazorata ya kotanga ngo bao ya koseka baseki bao pe comprendre que oyo aza matumboli oyo banda ya finga ni kaka nga sikoyo nako finga nako kumisa nako critiquer nga yango des sala kina za Adam Sulzolo donc tema na début bano ça nga passé ça me faisait mal de voir que moto a yebioté mais pourquoi les gens sont méchants. Azo finga yo ayebi ni tatano ni mamano ni ndengo kola ni vio minaka mais 8 ans à côté de tali vidéo ce que c'est pélicité moko ta commentaire ya faux akoba no finga na yo na famille ou tout rien à voir na mambo tout ça wana ko zolo bela plus ba fanatiko batala rabino mais c'est tout le monde au moins ba fanatique wana papa ri kaka ye muta finga ki yo na commentaire moko boye ka yepeka mutu tel peka bo yepeka commission do bazaka ndengwana lelo commission lobia fingio lelo commission do bango bazabongo alors ndenge na comprendre bango que non bazabongo en tout cas pour nga essentiel les anini pour afinga to komisa seka tala vidéo pour afinga nga seka yebinga logo la yebinga déjà afinga il est parmi mes fans parce que tous ba fan bo tous ba fan ya bien na ba fan pe ya mabe mais bango tout tolinga bango po bango nde batala la vidéo na biso pe ko biso moi quelque chose donc on comprend que non monde oyo tant ba finga ka et ko déranger ngande sur papa ri a sali vidéo ya finga parce que na yebi papa ri
papa Harry paye binga et déranger papa Harry a cette vidéo pe na finga mais moto a finga na yebi été et déranger non parce que dans ebaka moto maramba lobi a yebi na yangote. Mais maintenant to martelé pe entre vous, donc entre nous les chroniqueurs, entre nous le présentateur. Ça arrive aussi que vous fandi otali présentateur, to présentatrice moko qui a salipé vidéo, a insulté baninga et arrivé là au pays déjà. Trop. Papa Harry. Pomoni navanda kimia trop. Parce y a ba fan to lobake et salamara atali lo mora sepel na yote parce que c'est tout à fait normal. Il y a un mutum sona mokila tali oka sa façon d'être à sepelani na ngote. Ça c'est normal. Mais est-ce qu'entre vous, ça se passe comment ou à l'occasion de quoi? C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Ce qui papa a fait est dérangé. Mais ce qui fan moka finga ito akumisinga. Tu trouves ça normal? Non, trouvons normal. Les sentiments na Rolande parce que na yebiete. Musu pe mon dans faux profil. Mais oh nazoye bakino papa a yebi na parler, a yebi nanga a finga et dérangé nga. Na comment ko vivre na ko banga mais comment kutu tozana finga ibona ko va nende ni omoni ndeti sikonga na pena moto yo akutana na bato wana trop ba finga trop et puis makambo ba oloba ya lukuta bako créer yo personnage moko boy o yo zate mais pour ba nuire yo ki mutema mabe ki satana ki jalousie. Vous comprenez? Basé belé nga, ba finga nga, basé belé, baza ba fille, baza ba garçon, ba vivara pe kala banzelo biso to liaka na ba pe to sunga ka bango pe. Na ba mara mususu pe no fali pe na boy, abengi pe. Tindela nga loko boy na ngina se loko boy. Tindela nga caméra na ngina se loko moya nga ba bi ebimi mais mutu na kaka oleka na TV ya danger fingio. Ah non, on a posé la lumière, on a posé la lumière, on a PCP, mais lobby, sentiment micro-boye, Adam Souana Koutou. Et surtout, du fait que, on a un garçon, on a solana, motonio, tout. Ce que les lois, on privatiser Batou. N'est-ce pas solana, papa Henri. Ce qui papa Henri, na petit nanga dido, bazar, quand on a un problème, donc c'est que on a papa Henri, sur sola, n'a pas sola sous na dodité. Vous comprenez? Les lots que comme bon donc ngaina papa Henri toko zarate toko zarane na dodi. Mais est-ce que pourquoi vous avez évolué na hypocrisie wana? Moni tozo wana te parce que ngaina évoluera selon nga. Bango de bazo évoluer na liboke na lisanga mais na lisanga na bazo sala babuzoba moko. Parce que autour de belo mo lobi que ça arrive des fois que boliaka ba sengi yo pe au tuage na yo que ezala utilisé pas na bango. Zaki bongo na sala ngo souté avant pene zaki bongo mais depuis na comprendre que non nazolia na ba jaloux nazo tambola na ba jaloux o pe lobi pe que non bako tshepela a créer nga pe mwani ni lobi pe boye pe boye mama wele vous comprenez ngasiko depuis na timbela ngo na koma soki na bimi na sai boulot na ngasoki vide na koti parler omoni soki place a boulot na moni mbote to pesa na biso mais to vanda na ko sa ngo souté po muta akolinga vi nanga koleka nga aza te nakoma kobanga nazalaki na voyage naota na musika kaka na bamaster otepela master mpe na bayambe na micro okoki koencourage moni mboka mopaya ezaka stress ozana na badocument mamutu okotaki no mpe bien okobima no mpe bien mais ezaka na stress omaka oza esika oyo ozalaka te bandala ezomanke yo makambo ezomanke yo ata vi yango eza bien kolia 3 fois na journée mais mboka mopaya eza stress moto ta pena boye vidéo mo hôtel tozalaki mo be wifi eza nango wana tonataka vidéo ba maso teke be mas azolo ba mabe on dirait na problème non mais en réalité ngane to na problème te mais master poka ba chele micro aboma kaka ayini soka pas bateau akoloba n'importe quoi ya on a ba qui cette fois-ci il faut dénoncer de tel genre de comportement. On a vivre sur une hypocrisie na bateau te tant on a bien so poza musu pena na benga na bise mais yo c'est l'émission vraiment bon ngano tu as un problème te comprendre kaka tu créer kaka ngabisi te o ba créer appel musu pena ngano photo yo kanat to créer ngape na yebike et lo gono mais nga o yebisi ngate OK o c'est l'émission o ba noko bomanga o ba noko finga nga o silisi nga yo debodo ketina na mère na biso oyo rien o la musi na père na biso akufa ata yo mo papa ce qu'on a pena na boye
na ndenge sikoyo ya koboya na nga ke bato wana tozala na bapeti mpe nazala bonde nazala na bapeti na nga balodi boye moyokaka boye peti mpe oyebi vie kutu nde eza boye talatala ça pas de sens baanglais baloba nonsense omoni ovandi ozalaka na bango oliaka na bango bapeti no mpe mongo boye mais bapeti wana bazokende mpe kobomo mpeka bato mo boye soko baoyo bayelaka bino ke ono nauti boye kinganda alobi basala yango pourquoi azoya parce que oui on peut pas refuser par amour c'est bien bon mais d'abord napesa exemple moko nga na kofanda Adam Samoni nga bisinga papa Henri ozokende boye kutana na Pierrot Tumba yebisa yeke na pokwa alukanga tokota na place tel mais tant na memi yango webi ke kozwa des formations message oyo pienga na ndenga na transmettre des formations ezala toujours parce que na bato bayaka pa na bino ou soit ba petit ou soit ba pire ayoya ya tala mutu bo alobi est-ce que webi ke ezwa toujours des formations so mutu aye wana aye na intérêt nini po abongisa to aluka ki aboma bino souplesse mosusu ayaka po aboma parce que tozaka basage tant mutu ayelo pe message basala biso nza basala biso apesa biso bacapacité morale oyebi ke no makambo ntango ozodiscerne oyebi ke oyo ayeka pa boma kabola mais oyo mpena ye mpena na ndenge mpena biki so akebisa oyo na banzela mambo toyebi tozala basage siko nga nayebi ke oyo azoya na ndenge akoboma oyo azoya na ndenge akokabola oyo azoya na ndenge akobongisa nayebi donc siko nga na considéra likambo kaka mpo balobi te tant déjà moto azoyebisa na comprendre déjà na analyse na osala na ndenge mpe nazala na moto yango naoyebaki oyo makambo ya solo oza makambo ya lokuta mais nyonso bayokaka kaka donc voilà ya kotala nde par rapport ya question ndenge bandeko bafingaka biso oyo tosala mosala moko mosusu kuta eza fille moko boye depuis ya bandani ka Adam Siluzolo wana asala aloba déjà nyonso akoloba na ndenge mpe mpo bato bayinanga mais tu le bayina nga te fille mon boy internet boy atambola bien te boy fille mon boy aza boîtier atambola bien te azana moi problème ndeti makolo mani atambola bien te fille wana asala ba 32 émissions 32 pour na mutu moko 32 et puis est-ce que ça l'émission atanga na kombo mayebi na ete que no derrière makambo wana ekoki ko beti c'est fimbu ekoki kokotise boloko ayebi na ete donc mutu moto tambola mutu na se makolo likolo et puis eloko ya luka na vie depuis pe ya banda pe makambo azana eloko te vous comprenez alelaka makambo oyo asalaka wana bato bayoka trop bayebi na oyo avant au monde to sala na ba internet eza luka to na ba bouquet batekela biso ya ba canal 7 déjà de to boye sotali buki wana soza na poso ta dessin animé obeta chaîne à dessin animé soza na poso ta la théâtre obeta soza pe na posa musique ba trace za wana ba blague za wana soza pe na posa otala ba émission politique ezali ezalo l'internet so ngota la makambo série obeti no papa Henri soza na poso ta la bouffonnerie baza oza na poso ta nonde ba oye ko la kofinga otabe bato bazala ba olaction ndenge bafinga ka mutu bazawana siko soza pe na posa ke no bato ba pese formation mo musique na mboka ni zotambola okuta ba on pe bazawana actualité musicale actualité théâtrale vous comprenez bazali mais soki ka no nata na ndenge ni na ko sa rando na mutu finika ka chaîne ngo pesa nango ba journaliste on pe ba yebani oh ngala finga te mais je vis comment non maramunanga malgré qui kofinga tête eza kofinga tête nde mutepesa biso vie si arriva que na un présentateur moko afingio ozi courage ya obenga ye ndeti nani te na kotanga ba kombo te mais bami yebi na benga trop mais parce que tant obenga déjà c'est déjà enterré bosololi étant que lelo lobi akeli susu et comme il aura mon messano ndeti na pesi masa na ken piana ala fruit si tozalaki ne mpe na Angola napesi mbote asali yanga émission mo na fruit c'est période mo boye asali émission nabengi ken mais yo osala émission na yo ofinga me ngano tozalaka bien toza problème te ya comprendre kaka eza nango ndenge kaka ezalaka kozala na ndenge mabe ete eleki aye lisusu yoka aye lisusu afingi omeyo ofingi lisusu ayes konga moko na yamba ye na émission de tosai boye
ye mo suko asengi ba excuse en pleine émission a présenter ba excuse Adam c'est yoza mutu nanga faut comprendre na sala ki ngo pona bana contrer mutu mo mais na moneka fona kotsa na yo eleki dernièrement kaka boye ba yambie sentiment miko ka ndenge tozaka na biso na héritier wata aleka na lisusu abete loko momboye sikota na zwa esko ya suka na bise masa nanga mais yo na bise bon na monde tika ya koloba boye et ça moi genre tout que nous qu'on a bandé boue oté tout comme monter ouais ça m'a montré biso mais juste pour nous répondre que ba finga ka na benga pe au sali boue pour na nini pour nga ko beta na YouTube hein à part ba faux titre pour mutu sunga to solo mamusuzo ke kuno beti titre na Adam Sunzolo afingi mutu ndeti ma to chela nga Adam Sunzolo propoli ba combattant wana ko lukela problème na ba combattant te nga ko to combattant na yebiete na ko ba no finga na ba kombo na ba na yebi bango te. Mais si vous avez Adam Sunzolo afingi ba combattant nga nazoka ba vieux ba combattant ba partout dans le monde tango koma na mboka mobo mutawa obeto mbato yebete na ngani na banga pe makambo monde bato banga makambo nga na banga makambo na banga na makambo na lobi on a TV na banga nga makambo on a luka pe ba problème te sikoyo sur bête na YouTube oluki pena émission Adam Sunzolo bana ko démarrer mutu na sala ngote ça c'est pas ma vie mais ça mutu mususu ba YouTube okuta pena mutu pena bête ata ba 1000 émissions ka Adam Sunzolo la fingi asali boy do ba finga kaka mais pona bandeko yo noso bu finga Adam Sunzolo ngala pekisi na ngabinote oyebi kozama koyeba ezali wa ndambo toloba ma mususu toyebi na bisote oyebi ka mo Sadayi na bato bagenda Angola bayebi ebi Sadayi ko betsomba te ko kotso ko betso massage okufika polo bika Sadayi Angolais bachaka Sadayi te ngas présenter tingas ko na bi moto to sala ba émission mukolo eko créer yo o lukasko ba papa ri et comme que no za corporation na biso donc ndeti masa biso Mike na Karine de ba na justice omoni et comme que no après les camusos ça mi ba intervention comme to vendre to sur la maintenant le bana bato so sala ba émission pour na kombo nanga bo continuer mon collègue ko créer les bino préjudice bolo baté que non poto lo ba bozo comprendre te to ça là bo so to kipene na biso ba vite vie à papa ri tali papa ri nanga parce qu'il faut ngai na lega na TV na lo moni papa ri wana donc comme il aura porter parole non c'est pas ce que les gens attendent de nous. Biso bazela biso musique ezobeta ndeni na Congo théâtre ezotambola ndeni politique ezotambola sport na mboka biso ezotambola ndeni mais to dévier na biso na ba musicien ko ba musicien batika biso to comme ba star ndeti na plateau bonga star pourquoi kasi c'est ba musicien pe ba mo pe ba mizu na micro yema comme ilobela na ndenge na non biso to yambaka bon ba ngonde ba star biso to ba star te to koma kutu na ba mais yoku to reconnaître que aux stars té bon ba ndeko no ba loka bi kingi biso to ba star ngana star siko par rapport à ça star na biso za musicien artiste na plateau boye même ndongo ya minga boye na za star noté oyambi za collègue na yo na nenga boulot soko tche musicien avandi to artiste to joueur to nani avandi wa yende star mais si comme ça comment confondre moi ya na bino mo ya quartier avec star yo pe biso vie na biso ba star karabo yo za star te star eza musicien wa betaka na yo ndule ayembela ba to footballeur to artiste comédien bangonde bazara ba célèbre ba star biso nde toujours information pas na bango biso to déforma boulot to comment aux sika na bango comprendre Adam Sunzolo na Jumel Koyo zakinan membre sympathisant non fonction. Vous avez un titre traité. Oui, nous avons un titre traité. Membre sympathisant. Vision na binotombo débuta kiango ezakinin. Vision na biso ezaki to combattre marambo to solanga na. To protéger ba valeur ba boulot na biso. Ba reconnaître biso na niveau ya l'état qui to sala comme ça mo noble tant ba considérer ba ndeko mususu ba considérer pe biso vision ya ngwana. Est-ce que les locaux vendent à côté la bino moko d'abord tout le monde a vice-président na membre moko simple ba comme na niveau qui est robunda bozaki na ba réglementé na kati ya Jumelko réglementé zali statut zali
malheureusement taba makambo ça maki nga azaki na déplacement na voyage depuis na yepe nanu pe na kutani pe na ba membre te nanu pe na yoka ta réunion moko te nga la na réunion na yoka ya kolobezali to le boto ba membre monte ma to ba membre flia quand même mais na la fonction qu'on a te ko nga boy na kendara soki makambo ezali na yoki na pesi likanisi mais bit to sela ki makambo yo yango ndete ils ont marché donc il faut revoir tout ce makambo parce que moi bah dérapage côté n'importe quoi tous les banabiso sauter tout sangana ki ngala zaki na posé logo comme logo la AMCT à ba musicien na nga pene comme bongote AMC ezalika esika ko nomela ka ba masanga to ba bo vision bazaki nango tout le monde nango sauter soki 2 millions soki ni ba pesa bango ti lelo boule ate et va dans le l'état où on a des gens qui ont des commerce mais bango mo ba kolola ti lelo nani sa yatana boule mo que no tozana pour ça tout ça exact 2 millions ba exact 2 millions si je me trompe 2 millions mo beza pour na budget banda ba pesa bango e matate e kitate ezaka wala boule ate do ba musicien ba sala association na bango e simbate biso to sala na boule simba maintenant on a neti kaka eza combattu mais ce que bao bazo kamba on faut pas comprendre donc voilà en tout cas tous attend ya kozana ngote mais lelo Adam Suluzolo na ba Kardashian boza un problème nini ba aux États-Unis ba Kardashian bandero na yo lokwa ba Gloria Olangi lokwa ba États-Unis parce que soto ke kuna baby Jack et bango parce que là na ba chaîne ou tout la satellitaire s'il vous plaît Papa Harry, de la caméra. Papa Harry, Kim Kardashian, la famille Kardashian, période de mon père n'a pas le ça sur mon balita comme momie. Télé-réalité, on a Kim Kardashian. Mon Kim Kardashian, Banginda. Ce qu'on a na temps ya conseil la Kim Kardashian, Banginda, bazwa vie. Mosusu to sala base nemo ba vidéo mo boye et tambola na ba réseaux sociaux et pesa ba millions doninga zana afuta ngate azwanga porte-parole na lobela la famille Kardashian sikongana na ko lobela bango apona ko gagner nini Papa Harry bon na zone sayo yona Gloria Olangi ba fifisiwa ba Christelle Kabeya boza un problème nini Papa Harry tu y a quelle émission parce que les Kardashians auto lobeleza écrit na bango pe basala écrit que les Kardashians mais écrit na bango wana ba les Karabo ça peut battre les réalités mais c'est comme si qu'il y a un problème entre bango na Adam Suluzolo c'est pour cela que moi je posais juste la question boye so ba Kardashian so ba Kardani na yebi na bango te ngazo ba Kardashian oyo ngala kanse otunenga question ba Kim pongana ya ko lobela bango na TV. Vous comprenez? Mais le rôle qui est au lobelinga ba Kardashian ba Kimte Kardashian ti moke botami na kindenge sikonga na ebina ba Kardashian ti wana te ya bêtise ya buzoba ya ba erreur mais yoza mona mobali comment à chaque fois que sur quel plan parce que bango baza bana basi yoza mobali et là on n'y quoi arrivé que y on a bango bozana ba mes attentes parce que les va se permettre peut-être yo lobama be sur yo mais quand il faut que zonga sous côté na bango ko tuna bango hein ko tuna bango ce qui ba na problème nini nanga parce que kota la boue ba toujours tout nanga kombo s'il faut citer ndeti Fifi c'est une amie à moi tuna Fifi hein tuna Fifi problème. Je ne pense pas qu'il y a Finganga. N'indimité pour le moment, on n'a pas fait Finganga. Fifi peut-être à Royamba Moutoumon émission, à Albama Seranga. Mais à chaque fois, tout le monde qui va aller, qui Adam Suluzolo, Songi, Songia Banami Bali, PD, Bali Kosala Boy. Pourquoi Kabino Adams, vous avez parfait, vous avez parfait, Adams. Hein? Et c'est qu'on a yo, Oyebinga, Paris, Adams. Et Adam si n'est pas bon na TV jusqu'au yebi Adam si rova na ye na ba makamutu il y a la plus importante ya ngwana le roi oyebi nonga déjà
oyebi Adams ozolo ki Adams po nanga ya ngwana mais o muta leki na tefa lobi Adams ozolo sungi wona yebi ka ye Adams ozolo pede yebi ka ye mais Adams o pena oyo aosola na batu boye yo yebi ko leka batu wana parce que yanga na oza lelo te deti Josepha na yebi te so Josepha ko finga nga wapi po ayebi na ndibi peut-être c'est afinga nga. C'est permis que Christelle Kabea fingayo. Yebika ye. C'est permis que Gloria Olanga fingayo. Parce que pourquoi kaka faut bango kaka ba finga? Oh, bazana ba défaut o kutu sonde na tolobi pena to bana osango. Na TV na ba oleka ngo soute. O comment yo ozo na TV na ilamba o mutu akabelo pesa wana zotala yo. Na kabelo zobetela mutu ba kabeli yo. Yo moko na mbongo ke no somba ngote ozana mbongo ya kota legalité bilora ko kabela bilora ko defa bilora ba boutique ko na boutique olati obwaki komba boutique wana lobi ko ozongisa mais oleki na TV obandi pe ko finga bato place ovanda nanu ba futela rayo mais ngana futaka na propre mbongo na mutuki na ngamo yo kuna ozana mobali pe ya bato vous comprenez te tolo wana mamususu ozana nanu na mobali ya bato. Oh moi si na yale la ratongo midi pourquoi la koma mobile na ye ozana na malédiction ya omona ka bovana pe na mibali ya ngote lobi ozana oyo lobi nga depuis na zana mama mwana ngaka ye omoni na zana nga zuna moi si mususte mais omona ke yo lelo zakina oyo tanga kombo oyo après quelques semaines au changer ozasuna oto comme si comme yo mona ki yo mona ozana no moins sérieuse. Bato ba yebi que no yo o changer mibali to yeba que na oyo soto bito no tanga ba komba ba mibali yango ezape dignité parce que bazama même basi na bango baza ba ex mais je vous dis vrai bato ba bazo ba olanda biso na ba yebi que na olo ba mambezo lo bazana ba mibali ya batu ba kumisa ba mibali ya batu mukolo mobali allo ba katongo midi pourquoi pona mobali na ye asambela pona mobali na ye orozala toujours na kimiate ndako no vanda kana ba futela ka mukolo mobali na ko kata contrat obimi. Vous comprenez? Bilambo lataka. Yo moko te muto somba na mbongo, mbongo zo ko apisa matolo te. Mbongo matolo zo na TV zo ba que no je suis danger na superstar. Po otola kaka. Osala na nini poza na ngai ça se comprend na site na nga. Na sala musana nga d'abord à part na ko za la journaliste na agence na nga ya reportage. Nous avons matériel, nous avons caméra bimaka, et nous avons reportage, ba fête, ba diplôme d'état, ba collation de grade, et ça la ramusa là. Donc la cause à la pète que site peut foutiter, mais na nenga maramunanga, nazo vivre. Qui cité l'autre, mais nazo vivre. Yo siko yo olo ba ki nous a danger moi moi si. Suki yo tena mutuna no, ba kabelo mutu pas kabelo a otalo na TV zo fingo zo mikumi c'est quoi danger. Et lambo lati au sommet on va partir. Talon lati wapi partir. Vous comprenez? Mais on a TV je suis sûr de la presse Cardanini de la Franti nani Isa Buzengi. Tozoko la télé bino pa Paris, tozoko la tête. Est-ce que Adam Bozo Nasi ça pa Paris. Nasi ça parce que ba connaître les trop. Il faut te dénoncer ça. Na bande ko bokabela rabato na botala pe pe ça bon conseil. Comment yo au kabelier a komi ko leka yo na maloba. Yo mo tout temps et puis revesa ndeni tant ba ko beba na muto na tindi ko audio ka c'est l'ambassade la émission bo nga mo na tindi la raet. Suki wana tiaka bo na suka na ngo mais aza danger. Les cas pe na ba parler na bongo sola na bongo marambo yo. Bon olobi on a été danger partir et lamba olati. Suki yo talent olati et la mala porter cher tout na ba musicien. Nga la role kana TV tela bakumisa na abuna lati lote ba musicien de ba lata parce que bango ba na ba légal ba payer ba nini ba fo la ba carré za ba musicien ba lobela ba parler za ba musicien ba za bango nga na TV na lobela la mate na lobela forme te na lobela parler te na lobela mituka te pour nga mo na boye nazo lukana no Jimmy Bela au grand prêtre atindela nga visa na nga na kene moi des semaines à Afrique du Sud na na posa ma tu idole mutema Deborah Bofando ayana na sola na ngapenda boye na ninga makambo na posta GMB Connect International entreprise de jeunes ya Michel Mbungu basola nga vous comprenez na posta na nuana tiko sonde tina leki kino na grand prêtre Michel Mbungu atalabi
Dieu a grand prêtre c'est que ça lokola nga akokabelanga lisusu te. Adam Suzolo, est-ce que boye baraki passer na bino, to passer na biso étant que ba humain et rattrapera biso lobi to lobi kuna. Na te yango pe déjà na émission mon abi que non. Maman ozo sala 10 ans te belé 5 ans na yo après. Po yo nde tu yum to lo baboye, o me bato ba lo ba mingi ba si la avant. Pour na stresser bato sono ba no tanga bato ba sa ba mbanga na TV ba tala ba batikala combien. Ba si la oh vient na biso motelika solo ba ancien musicien ba ex musicien. Bazalaka bazala soutien mo kabicha déjà bi que non ndetinga na ndima na si la motelika so na biso mbote. Yé bena ba nga bena za ex musicien. Bazalaka be danger bazala ba succès ba beta ba martyr etonda. Lelo ka azape na orchestre on pena kombo na peka yango eza yé mo pena kombo na yewana azaka na ba 4 5 kombo na ba no benga esuki de nani de la nini yo ngolo bana soki yo na olukela mutu likambo te na vie na luka ngote na otalisa yo. Mais on peut faire exemple moko teto solo là on peut faire exemple moko parmi ba présentateur au batanga na la zamba playa ba boya ki batanga rasu kombo ya wenge musique à maison mère yo poser qui cité. Oui. Inde changeant ata parce que batanga pourquoi parce que yo zomi mona lokwa yo za parfait au sara mabete batanga po ani du fait que nazara na hérité wata ba on côté ma balinga hérité te on moni kombo langi bima la zamba là parce que depuis pena kindate depuis na loba mamu na ba on te changeant nani o ba beta martyr ba ton disa martyr o moni martyr ba modifier ngote à part synthétique ba tchala kosi oh à part synthétique ba bagisa moi na munene nango na makamu nango eza nango kaka ba betaka ngo pe esimbaka bravo to kanisa ki ba koza kaka siko lelo martyr ngo pe bakanga te so sengi obeta kende ko beta lisusu pour vous dire que nous ozaki oza soute botika ba jeune ba évoluer Congo eza bourré de talents. Quand on le Adam Suzolo a commis attaché de presse et héritier Watanabe. Nazalanga attaché de presse et héritier. Maintenant on a héritier, on a la maison mère qui va bêta sous le stade de martyr. Question outil wa. Question outil pa na yo. Tant tuninga que batanga kombo nanga na la zamba. Président ya groupe Azalarat. Taba tanga to 5. Adam Suzolo, Freddy Akimbe, Jazz Kavulu, Karine Mokonzi na Ken Piana. Nous avons 5. Toko tarate, toloba maramuna bangote. Na regeta ka vie madilo akufa na yamba ete. Donc, moi batu na regeta lombo makiadi c'est wana drama que ça se comprend. Mais madilo azakina na vie. Ti biso doza déjà na regeta rene na sala na interview te yampanya pepe kale. Na regeta bango. Vous comprenez? Mais si on a déjà bango dans la salle, on a bango pété, bakienda donc laisser les morts enterrer les morts. Nga batanga kombo na makambo na bona zaate. Tema batanga na makambo na zaate, ba musicien baza belé. Baza ebelé na Congo, bango ka na saka mwe bango. Martyr bakanga te. Bon tata Raphaël P eza terrain européen ya triomphal. Ba clôturer la banque de sorti au félé ba toboya mais bo tia les sous hein ba ex musicien basé belé la critique ba musicien mais ba ex musicien ba nouveau musicien pe tala le musique ya Congo za soute ngamu taboye ezara soute betaka le mo bien bison stoko binango oyo ndimaka inosa ko binisa pe bato eloko pou inosa balume e kangi ti libanda mboka pe ba bina inosa abeta wa à part super sourinene à part superstar abeta wa oh Néné Georges cosmétique motema ya Roger Bourgmestre na peso bambote beti bwana océan munene na Australie bela dinganga BD Fatima boutique d'habillement maison Milan hein? Maison Milan na bandala isolate ça bateau vraiment bien topesier ba moi ça nan moi c'est moko na it ok topesier ba mbote belé moi c'est moko na ye ça mobali na ye to ya moko na ye oh ndeti ngana mobali ya mwasi nanga dona na moko nanga oh pena so la ki mama
na yo qui non ça te Ok, d'accord. Maman Pati Lunga, papa Didi full business na Londres. Topesio Bambote Belé, Aisha Gandhi, la beauté indienne. Madame Carole Motemaya, Joachim Dinika na Suède, plein de bonnes choses. Freddy Maemba, na Pesio Bambote, impresario Claude Ndombasi, merci na ba conseil na vraiment. Maintenant Adam Suluzolo, parmi ba présentateur ou héritier préféré qui a voyagé na Bango qui na Bango ba séjour na Angola, Yozala qui y arrivait comment que héritier sélectionné parce qu'il boza ebelé. Beaucoup sont appelés, sont élus. Tous ebelé, exactement no pas Adam, ezaka musala. Attends que non na mamunanga so na memi ye à recouvrir ngo. Effectivement défendre à chaque fois c'est pour cela. Na ko défendre muteza nini to lobelaka nde ngala lobelaka mutu to sala musane bien asala musane bien attends que non asala tourner mo ya 1 mois il faut que de Angola Luanda Lunda toketi na banjazi pour la première fois na vie tata te mama te njazi lukapa dundu ozo comprendre na kuta na ba dof mute ba chila mwina oyo na ndenga lisolo boto sola te mais à travers héritier toke pena kuna moi makam boso kito pandachala na lukapa grand prêtre mokonza ba congolais nyonso ba vivre na lukapa tomoni ba boss ventrier de lukapa tomoni ba Gauss Kebe très très fort tomoni bango kuna tomoni ba boss Bamba tomoni ba Mississippi boss tomoni ba boss Mawete ozo comprendre tomoni ba ebele grâce à héritier avec comme le rôle taxi au mato qui taboé beaucoup longo boké kuna bo toké pour héritier boulot vous comprenez ces jours et les kaindeni dans l'ensemble il y a 8 concerts premier concert zaki na ciné Atlantico premier concert na ye ba image ya bo moné les cas en tout cas wala autre ça commentaire te pour yango moko si loba après te robeta palanka on les a mis là congolais c'est normal ba plein on les a la peau on les a matongé et puis toqué sur beta double mabord ezali basala qui souffre ma kermesse mais nous les moko ma kermesse basala samedi na dimanche ezali matinée samedi beta 17h abandi 21h 17h abimi pena bato pena biso nyonso to mona ba image ezali car le même dimanche on a bien à 7h 17h beta concert en famille avec les enfants à Kangiba photo na bana et tout na mabord ezaki double concert après on a des vol to esko le Kapa dans le Kapa ezaki na deux concerts concert à Babos na concert mo ezaki normal après to okende dundu siko to betarité concert à dundu ezaki annulé parce que tant comme na dundu délégation mo ko yeko tala biso na hôtel Diamond mais on héritier c'est que non de tous en mboka oyo tous en ba réfugiés congolais ba uti ba chikapa ba katanga ba nini ba kimi guerre ya jo azukata batu banani mwana temite mususu na jo wana azukata batu wana ba nini pasteur wana soki nani kapu soki kapu jo wana alors ba réfugiés ba bimi ebele plus de 30 000 réfugiés et tu as bien tout cas il faut na mona bango s'il faut annuler concert pour na bango non ça effectivement peut annuler concert wana après simbo to son babiloko ba piquet pa babiloko ba loso ba farine ba semoule ba huile ba babiloko kaka ba milki to ke kuta na kamo ba cha bango eza lo prison mais a prison te eza kamo ba eza pour na ba prisonnier kalamé et longa prison ko ba che bango na kati congolais na biso au kota te tokota pena mwana ba muke boloboko ezate mutumsusu mona donc bakamo ezana so ba yesu au kokate to kenda to tiki don wana ayibisi mo kenda fa na beta na mboka oyo mais lokola bino bozawa so na beti et bimalwa na trahi patrie nanga conseil fa na beta awa na nile mbongo nazwaki na sali eloko yo nde ba image ezali aptikeli ba réfugié wana nde to kolonga siko dundu toke jazz wana ezapeka mboka ya diama ba boss baza kuna ondima te ba biso tajo millionnaire hotel peno bi oh boss also naza boss yaka na comptoir kamwe
côté tonokutana na da Silva, le boss da Silva a mondele me congolais tokutana na ba Mississippi boss apesa ki wata diamant Mississippi ayiba na été mais abing saka wata na linga ka depuis yakana ndako nanga abimisi pe na tia tanzi ba diamant ba poni apaiser atie bomoni valeur nango zwa ke nango wata bianga oyanga diamant ba image ça après tu rebeta ko mama na mubange na concert voilà ezaki concert barbecue kolia komela il est bien héritier azongi si ba on a ba nostalgie ti toyena lelo après tu ozonga lukapa concert ba boss Luanda tozongi do to sali 1 mois voilà sikondengo utina héritier boyo tamusamina ye le lokomi à chaque fois sur les qui osent défendre Kawata ne makambo wataboui intérêt nini pour boyebi qui voyage muso ya poto par Angola c'est pour ça que bozo kanga makarato bozo diembela we lo baye moko au papari ouais ça voyage ya musala mais nga déjà ma voyage na sala ba voyage privé déjà na yebi ndenge bakenda kozwa visa na yebi ndenge bazwa billet na kenda déjà ma munanga to ça privé na mais voyage ya ba événement musical et ça c'est ce sont ba choisir nga na moni peut ndeti boye na to peut ali solo Jimmy Belao quand na Angola na bisinga ndenge ozozonga boye Roger Ngando azoya azi passeport no faut ya kopé mama 2 semaines ouais ce que ça musala te wana ça voyage occasionnel ba kabeli au voyage na séjour na maramutu ba pesio Jimmy Belao programme ya Olympia ya héritier ça comment Olympia héritier obeta abeta Olympia pib bomo na liga na trace déjà bacha pib et puis vente bien en ligne déjà bato bazo ba bomo na déjà moto so asomba publier soit kangi photo bomo na ninga zo liga na réseaux sociaux donc Olympia ekobeta mais ba combattre bazolo ba jack à chaque fois que concert wana ozala annulé et robeta maté ici ba politicien to ba combat et wana za lit ba combattre ba sa lit na bango pour la mboka bien ba bunda pour na biso mais siko musique peut de ça mamunango musique et ça mamuna bon musique et ça politique té Adams yo zaki ka contacter pour que voyager aux alana ba mission au présenter bango mais tant oza trop surboué que Olympia wana robeta posa nani kati na groupe héritier pourquoi na chroniqueur non ça on ne défendre bon so to défendre ba rosa ba ivoirien te ba défendre ba mission na biso kaka biso ba tozana bango na défendre tout le monde nga soki moto sa musana ya monique nazaki te na yeti pour moi na micro no tambola na tambola pas bato nyonso je fais la promotion de la musique congolaise tout entier moto ozalanga ozalanga te na ko fokuser pe moto te parce que yé a vivre pour na ngate ngabe na vivre pour na été vous comprenez mais tous après ba même reconnaissant j'ai fait tour ya Angola wana na mbongo na ngate mbongo ya artiste na ko sa musala ko banda na visa le plus compliqué cher du monde visa Angola abimisi yango oui bien tu as voyagé dans des délégation comme des personnes pour Angola wana na salango par rapport à boulot na yo parce que bi batu ba yebi Adam Suluzolo partout au monde batala kaye Adam so ayo wana akoya pe na port so za ki Adam Suluzolo te qui a présenté te kasanga na faire comprendre yo parce que yo tout elango tolo a che billet a sali boye a meminga boye c'est tout à fait normal par rapport ya boulot na yo so za na boulot to héritier so même ki pamba en dehors ya boulot ça peut être normal que lo ba no zolo ba boye si on a besoin voyage ya musala à dépenser pour nanga pona musala ebi ba valeur ya musala Adams voilà soki pe Olympia la reconnaissance les a partagé je reconnais on andimi o moteka no beta tolo akino na kenda lukapa te na kenda dundu te na kenda jazz te de lunda no wala na kenda onante mais grâce na ye na kena moni yango na ninga musala na se musala na ne o découvrir pe na découvrir ba boss wana so tokende ki et pas Alex Fumusi bayambi biso toke pa nani Adolphe Muteba Chila Mwina ayambi biso pona nani pona hériter pota mso nanzela na ngamoko na benga na téléphone tamso ngoza la moja mais pas hériter tout est facile il y a on a l'obligé na ça peut reconnaître. OK, merci beaucoup. On est venu vers la fin parce que tu débutais qui bien, te remercier les créateurs du ciel et la terre, le père de toute famille du monde avec son cœur paternel plein d'amour. Le roi des gloires, où a débuté na biso a comme na biso vers la fin. Guy Semakala na pesio bambo tebele, ya makimayo ya père double plein de bonnes choses vraiment. Mylène Angouba na reine
Merci beaucoup na batuto bazo s'abonner na Vision Plus TV, beau s'abonner vraiment massivement parce que nous on est là juste pour que tout ça la bino toujours des bonnes choses, pour na recherche la bino ba recherche que le club bino ba news na source vraiment toya kolobaba o ezaka ki ba n'importe quoi te parce que eza classe to jarna bisoté biso plus eza d'abord musala ko respecter invité aux anaye to sur la plus na ba question yenda se défendre yenda loba le quoi le loto na Adam Sulzolo qui to loba ba n'importe quoi place ya ba musicien place à ba comédien place à ba chroniqueur place au qui ya banani en tout cas eza vraiment importante pour nous. Adam Sulzolo to commis vers la fin na éviter na ba yayo tout bazolanda yo. Adam Sulzolo, pardon, vous êtes marié, non? Nous sommes mariés, mais nous avons un engagement. Vous avez un engagement, père de combien d'enfants? Un garçon et une fille? Un garçon. Un garçon. Ce que lobby sur moi, on a fandi à côté sur Internet, à Moni Babobar, au Ezole Kalelo, ailleurs relaté au Kenon, papa, Nathalie Lokomoro Boy. C'est au Ezole Kalelo d'une manière générale. D'une manière générale, même si tu as parce que son azamon a son amoni et au déranger toujours. Non. Parce que Babobar, quand papa n'a pas papa n'a pas respecté. Il y a un monde qui a permettre en côté. Donc, ce qui est vrai dans le bande de Abisso, Adam Sulzolo, le reste c'est la même. Par rapport à boulot naé, non ça a boulot la chronique. Je reçois tout le monde et je fais la promotion de l'art et l'artiste. Donc voilà. Pour Nabayanga, on a vu que vous avez aimé Belé, Jimmy Bella, au grand prêtre depuis Afrique du Sud, Namer, Bambote Belé, Nabi Afrique du Sud, dans 2 semaines. Tout va ensemble, tout Kende Kenena côté Kunepi. La Pessi Sumbote, na matu idole moté, ma Deborah Bofando, na Suède, Nzamba Ebi, pourquoi ça là yo, na qualité ya matu idole. Nzamba Ebi, puis la fille à Megan, c'est-à-dire Yesa Katiami, fille à Megan, la Pessi Sumbote, Charlène Kabeyawe, Tundoya Mokonzi. Mami, Mami Bapende, na Pessi Sumbote, depuis Njazi, na Lunda Nord, ma fille à Rabelo, na Pessi Sumbote, puis na Pessi Sumbote de Soussou, na Yulia Samba Panache, Pot de Fleurs de Paris, Bela Dinganga, Mila Maison, tout ça on a toujours, na Pessi Sumbote, na Pessi Mimawe, Topé Mbote, tout ça na Libanda, toujours en débat, Mbayo et ça bien, Bela Dinganga, et puis na Pessi Sumbote, na Boss Bamba. Depuis Lunda, la Pessi Gauss Kebe, très très fort. Depuis Lunda, la Pessi les boss Mamadou Aricho, Mbote Bele, Machuda Mandanga la Mukaki, Machuda Mandanga Mukaki na Mabor, la Pessi Mbote de Pangola, et puis Maître Sédé Alamba, Mbote Sylvanie, Makoso, Mbote Bele. Na Sylvie Kadima Mbote Bele Mamote na Pesio Mbote na Venabiso Frank Njenje le président des Ikabouchkop. Merci tous allez qui dans les bons côté qu'on a le président de tous les bateaux. Il y a Zarana bateau tout bien les solos na yo notre raison pour tout dans les bons quoi na Pesio bino tout Mbote. En phrase à maman Marcelo Moninga Jenny Play dans Londres, c'est-à-dire Jenny Play en Nzembo mon qu'est-ce que j'avais dit à faire rigola tout ça temps pena royo kango maman nacha batutu bo landanga biso toto landa Nzembo ya Jenny Play dans London faire repena du temps ya sala et sous na qu'est-ce que j'avais dit le padre n'enga pasola toujours dans l'engagé champion d'Afrique faire rigola et puis vous avez aimé Belé, maman Bota Dame Sulzolo, Fatou Bouka Demol depuis Montréal. Maman, je t'aime beaucoup. Et au moins, Nayo. Maman Toussemba Baza, maman Antoinette Baza. Puis surtout, tout ça, il y a le Baza. Bocho Kito Pandacha, la Nalukapa, prêtre. Héritier à la poule, comme monsieur les chanteurs, 33 degrés. Toujours dominé, toujours. Merci. Merci beaucoup, Adam Sulzolo. Oh. Maman Pasteur Titi La Source, merci beaucoup, maman. Grâce à ma prière, on a bien des salis qui est toujours demeuré toujours. Maman Elisa Pedro, Monoko Bank, à Londres. Mère Sora Lobby Kaka, au côté western.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci na batutu au balandi biso partout, batutu oyo, bapé sarabiso ba critique, ba encouragement, batutu ba lokarake, tous ça toujours bien, tous ça toujours des bonnes choses en tout cas, plein de bonnes choses à vous aussi. Beau s'abonner na Vision Plus TV. www.visionplustv.com. Tout ça on a pour Nabino vraiment. Merci beaucoup. À suivre.